yo tembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango pe bisimino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te pe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo. Donc tolobela nde vie. Papi Gen toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotikala pe kozala moninga na yote. Papi Gen, tolobela vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobela vie. Mister Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga note. Papi Gen tolobela vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux jours. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Chers amis et très chers abonnés, Topesi Binombote partout Bolandaka Bisso à travers Tolobela Vie officiel. Merci la grande équipe à Tolobela Vie, merci à Washington. Merci Nayo, merci à Pinoce Agostino Massosa Papa Social, Eric Chimanoka, PDG Authentique. Un grand merci encore à IP Diego Kao, à Jérémy Mala Canada, Benda Penda Télévision, Benda Tablette, Benda Téléphone, ordinateur Nayo parce que Makamba Koloba Ezali. Voilà, là je fais un coucou, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, en direct de Suisse-Irlande. Merci Nayo, président Dos Santos, et maman Nabiso, Angèle Diasuka, Wanaba la Suisse. Awa, Nazana, équipe choc. Nazana Melina Swamba, na Blanche Quinoa. Alors, Chinchina, tout ça peut Chinchi. Chinchi. On a pas de gain, on a la vie. On met la trop. On lui a balanga. Voilà, donc, Tozana, Bandekwabasi, Tomekano, Kosolola. Sujet n'abusé le Zali. Pourquoi ma balle est belée na poto awa eza kovandate? Faute ezalaka ya banani. Faute eza ya nani. Blanche Kilombote. Mbote, Papi Gen. Vous allez bien? Ça va bien, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Ça va bien? Ça va. Ah, ok. Mélina. Oui. Bonsoir, ça va? Bonsoir, oui, ça va. Bonjour, bonsoir. Ça dépend R. Binona va payer sur vos amis, quoi. Voilà. Voilà. Tokotan to mekano kosola na bino lelo. Je crois que vous le sujet na biso. Ouais. Blanche. Oui, oui. Ben non, on a eu. Hein? Pesio valeur. Eh ben voilà bien. Il y a bisa biso nanu. Pour la nuit. Poni ma balle de vendre la poto. Bon, balandi tout ya Papi Gen Tolobela Vie. Ah, ma to sola, to s'exprimer quoi. Maman, papa, boka kanda te to sola, ma réalité, to vendre ma moko trop. Il peut ma réalité. On est chinga, meuf d'ici, l'aura vient dans les îles. Ma salutation aux vieilles Yangwana. Meuf d'ici. Mec d'ici. Moi, je suis meuf d'ici. C'est les îles, mec d'ici. Viens dans la, pas m'boter dans place dans ça. Ouais. Les chinga, ils viennent dans Papi Gen. Habitez, hein. Moi, t'es bien à regarder, franchement. Je veux dire qu'il y a la vérité. Je trouve les meufs, ils sont méchantes par rapport à l'ami Bali. Voilà. Voilà. C'est mon point de vue, oui. Ouais.
parce que moi jinga na oloba makambo nga na vaincu na moni na beta di solo te na yoki boye gauche droite na beta di solo nga na moni boza groupe tout ça qui ma petite fille boza groupe vie bo luka kande za mo bokom na ba copain bokom na ba zemi ba mikande zate o mona même sous copine na mobile pe bazo bunda mobile asali be fort mo boye on va comme la stabilité même ça qui échafaudage vie alors qui 2500 €. Après si va déclarer au moment où il a adopté il est mon atira libongo ponga na mona na obeta na mona yate muta beti langa donc mona madjo atika na bonga ki na chafaudage a 3000 € a lui yobika système des rapport ils a TV mon mère il no mo jo ali no mec mère comme stable to va être ma kamona si ma mère a peu petit musubo ya ndje ka ifunga mana mboko mais ngai conception na scala ndet ba momi ba kadia merci oui Mélina ouais déjà to bandi wana pona yo lobani et à la Mario Angelebe bonjour Angelebe angoyo viens nga soda Angelebe ye wana za muto sala 33 ans na poto na quartier moko na ebisi on to beta ki moko ba comprendre et à la Mario Angelebe bonjour et à la Mario Angelebe parce que 33 ans na quartier moko ouais na ebisi o mona aïe eza roinda na ebisa bino pardon na ebisi bino boy au finga te j'en ai rien à foutre avec ça donc ngai na loba o eza mutu na nga o nga ba réaliser na mona wana osani na loba o soko leka complexé papi geno soko leka ba so la vie ya te fait ça mambo frontal ça mambo kwanga te bien nga papi geno o ya mo lati botil bo sote bato ça ba nsu ba sa ba live vive o mona ka batami vous comprenez mais moi si mami bimisa boy kofingate pesa biso avis contraire na yo voilà pesa biso idée na yo voilà continue alors tout le bas OK ouais en fait na manego lo baboy oya roya afinga te j'en ai rien à foutre parce que nga na sara musalo ya nga o makambo nga na omona nga na osani na oloba poti na oloba na basi na mibali boyebi ke mel na oloba likamba solo voilà donc pona nga na oyeba ke ba couple e vanda te pona faute basi na mibali basi na mibali na sens nini moi si akoksa devoir na été mobile pas koksa devoir na été. C'est ça quoi. Ben oui, moi ça que ça devoir n'était, mon bal pas que ça devoir n'était. Non, bango mi balé, bah ça m'a mbutu na katiwana. Devoir ezali ka ke na no tozonga na Bible o nzamba pesa ke moi mon bali il faut luka na mutogi na yo. Donc moi si ba pesa ka abota. C'est comme mon bali a changé, akabolongo katikati tia. Allez, yo moi si Zwandambo, yo pe mobali tikala na ndambo, ezala de mobali kabola charge na ye. Moi ça na respect, ezate. Non peut se ko respect. Pourtant o kaboli na katikati bongo. Yebisa ke o kaboli pe respect. Donc respect na yo na saini na boka on na mai. Vous comprenez? Respect na boka on na mai na minute la sko toza ba associé. Toza 50-50, 50-50 et le banglais. Mais na minute la za 50-50 parce que yo zo fout à chambre. La zone est sous. Yo zo fout à chambre. Donc tant on fout à chambre, ozo bot sofele, ozo la la ofele, ozo li ozo fele, ozo sa makambo sofele. Après tant moi ça rola ta bini wana okumisa libana wana mère. Wana mère, te mère te. Pour mère asala na ndenge na ye, azoluka na ndenge na ye, asa makambo so na ndenge na ye. Donc si ce que kutu ya roliana na zo somba abimisa te bon ya saka abimisela omkoni. Banchor. Na ebisi bino ba mibali boyebi na sala ba vidéo pour na basi bo betele nga maboko ba ba fleur tant ba baluki na côté le mona ene ti bino ke bino nde batu malamu te et à tous les deux côtés kambo so bana ya ko futa ndako wana elingo la tsani pour futa ga banda ko yeba na bo sikoli kanzani il faut que soit charge complète mais ezela nga na ebiso charge bo sikoli yo mo no kende zela nga na ebiso zela na ebiso zela na ebiso mbongo kenda na pesa bino conseil boyo kanaka bo sangisi mbongo tango bo sangisa mbongo moi ça est na ouais au moins en Amérique ba ça la carte bon ba congolais te pour congolais lingi mbongo 3 mois na parce que moi ça y est boto mo bala y ça la même ici si vous êtes marié
l'état bosser la carte moko te bosser la carte moko c'est obligatoire te basi mobala boya basi mobala na zela nanu pardon na papi gen zela na blanche qui ne longue la mairie de kombo mama ana poto za kombo apamba ne on a mérité on a zone mairie soto ke mairie grande sœur nanga ya Melina te po ebisinga ke basi kombo nga na boya ko bani na mairie. Est-ce que nga na boyi kombo sikoyo nalobi eza lokola Jésus Christ ntango alobaka ke bapaster bakoya bakozwaka kombo ne balati yango me makambo baosala eza ya ye te eza ndenge moko na mibali mwasi yango ye alati kombo ya mobali me moye basangisa mbongo eza te ye alati kaka kombo neti kazaka mamalanga nzambe ngakenda bongo mwasi koyo nde ezana alati lokola kazaka alati kaka kombo me kombo makambo na kati ekoncorde te na makambo boosala na kombo wana ekoncorde te comprendre neti na Amérique nazongeli na Amérique oyo ebele nga nayebi nayebi bavie na nga bakoma baaméricain na bosani te Santos na kati ya Amérique quoi mokonzi ya officier Santos Antonio mokonzi ya officier na États-Unis yo yebi ye asangisa code na mwasi na ye basalela banki moko quand basalela banki moko wana na banki boza na droit bokozwa ata deux cartes to trois cartes bino mboyeba vous comprenez moi ça na kanda na ye mobile pa na kanda na ye mais bona mbongo kana même compte yebisanga congolais no salon bosala ngote bosala bino kombo moko lobe lo te za ko olate lamba na kati lo te vous comprenez toke malema Blanche vous êtes d'accord na c'est un homme Melina Mambazo. Bon, ça c'est un point de vue naïe, hein, non, c'est ça je t'ai dit, vieille. Tous nous sommes d'accord ou pas? Non, d'accord, on est d'accord, on est déjà point de vue. Il y a alors, c'est un point de vue naïe. Est-ce que vous êtes d'accord non? Non, il y a Melina sans expérience naïe. Mibali wa futaka ndaku, mibali. Non, en tout cas, franchement, dans ma chérie, moi je suis là pour des gars. Parce que on a vandi, viens non le on a kota badjo pour na monitro. C'est ma grande sœur ya Melina avec tout le respect na opesa ye. Ya na ana milé na ye. Ngapi na milé na nga. Ngana milé na ngona mona. Donc pour na yo basi ni bana faute belé. Oui, viens on a lobo na mona. Ko témoigner likambo moni. Na moni ke mibali ba bimisi ba énergie trop mena suka. Ba vie réponse te. Neti énergie nini na énergie au bala bimisi yebisa na ye ba eza neti nini neti mobile mo boye vient na papi gen mobile mo boye azio tant surtout rendre na mer noire donc non c'est kufa vous comprenez le vieux jomo bandi mela mkatongo fa ke mata likolo pon pa kanso so 3000 là vous avez sur 3500 pour 20 na mboro ayena ngo obendi masolo to yebi ndenge kena poto kolo ba mamno so na TV tu za TV tu as bu système to diemo pesa ndoki ba katelo no pongile so pendant 3 mois ou 4 mois pas kanso là papa maman pour tenir nga rigueur te nga nazo beta masolo nga na vivre nga moko na vivre pour moi na mosa dans motema ne moi c'est mosa dans motema mawa azotala tous les makambo mobala saleli nga na ko tike boete papa mais mususu azo zelande mobala ko kisande nyonso po ye penza revient na mona na miso ate nga na beta lisolo o mama mobala bandike akende lo musala pendant 4 mois akangi 4000 € lisolo eye à libérer. Il y a un peu sans Lorenzo toi. Mais libérer mère bébé déjà bi kan ndenge kendara. Moi 4000 € et bunga onga na mona ya mtu abeti la ngati. Jwa kesu kayu kan ndenge na sado akangisi so 3500 bobe na palais. Bara mama salon na jila zo beti lo abi nga fona vivre. Comprendre vie abeto manga fona vivre blanche mo nge loko. Na besoin ya 4 na monga palais pour vendre 3 mois après non Chengana. Wala mwana mosa zo yebisa yo siko. Ngasa na yo. Na ko tanga ko te pasa copine na. Mais baze belé na beta solo mu mote. Ya bato belé. Ya mo ngana tra moi trop côté mibali. Parce que na mona papa na mona ne ba soutenir basi. Après ko zongi sa retour. Ezalati. Eh moko tu vieux comme ça en na villa maman mutama be. Mo so va na nga ta kile kiri na nga. Eh vieux le kiri na ko tanga ba koma mama sta te me ba yebile na so la boy. Oka masozo lo bela jono mabenga nga ba ndo be nga mama olangi nga na mutu ba ba mona neti mutu sa bete menza ma créer nga to na kera mawa voilà Blanche Melina merci ouais aucune des Blanche à lobby nga na silisi c'est là pardon aussi c'était mais on est Blanche à lobby siko yo mambo zo lo ba Melina muta ba tu pena pa ya ka poto na ndene bokuta na myoka na nzela pe bokuta na myoka na poto
à se sacrifier qui a luki mbongo na bambula na bandi akangi na 3000 bato 4000 balles pour beta di solo par rapport mbongo ndako payer mtaluki après na suka nango yo sali o bino busala kawana donc wana malamu parce que mambo blanche na biomona eza lokutato ya solo ma blanche ya lobby non eza lokutato ya ba réalité salama na biboy tango poser nga question na parce que yo eza faute ya basi na mibali na lobelaki mibali mais na lobeli basi te on comprendre na lobaki eza deux côtés mbaza na faute donc basi ba na faute mibali ba na faute mibali baza na faute na ba na sens ni po bakabo autorité bakabo autorité na sens ni bakabo la katikati donc moi ça tchendambu yo futi ndaku moi ça asombi biloko a futi courant akipara bana makambutu donc moi si to lo baneti moi ça je recherche belé par rapport à mobile dans la minute on a sur le pouvoir te pour sauter qui pouvoir on comprend voilà donc so ya on appelle ça exemple dans lobby que so tali na kin ba mibali ya kin basi ya kin ba respecter mibali na bango ça veut dire mobile azo ki payer na bande konaye yango na moni mwasi azobanga mobile azolengela mobile tu vois awa na poto ta mobile yo ka ba pouvoir na yo tango katikati ofuti ndako vande ko motela mwasi ça veut dire au kabi pouvoir mais ba salaire obeye baniti yango na ouais ça veut dire au kabi pouvoir pour ani ba salaire yebani oui ba salaire yebani mais bozana dioté entre mwasi na mobile tu vois quand il y a pas de complicité donc Dieu zate quoi donc ce qui bozaki na Dieu dès le début ke bosali boneni ezaboy o ache neni to sana bisoka banki moko tana oyo bisabino soki mwasi na mobali bozaka eloko moko bosangisa mbongo na bino na biso bosala masolo ko sakana te botika ki moyibi wana bosalaka ki motema mbongo oyo mbongo batu ba manana min na obandela bino 1900 lelo baza shooter on comprend donc ba on leka mbongo etikala basandaka bilongi ya mbongo donc là pour la yo il faut basangisa d'abord banque. Au moins, si on va sanctionner, mais oui, ceux qui osent banger la moi, au moins, si on va banger la moi, si ceux qui osent banger la moi, si pour vous sanctionner, ça faut Zéla blanche, non. Tant que vous la bola, vous avez beau tabac, vous sanctionnez, vous sanctionnez. Il faut que vous partiez marier na mère. Non, qui a dit ça? Na lobi boy ce que bwana dit yo po base belé pe bazali mususu pe baza basangisa ba yo kanga nde bazana non faut pas balana si on est en Europe et belé bazali wana basangisa pe mbongo na bango au moins na kati ya banque neto za na ba banque na ba téléphone na marié moi so azwa ben place yo kanga na sisa makam na oloba au moins ndenge zana ndeto zala na banque ngana na banque aba na banque na ngade na compte na banque na banque na boy ba eza na place ba tie oko bakisa mutu oko ajouter mutu. Vous comprenez? Si on a un mbani na ngasoto yokani te tout ça pour la monsieur Sigamoro et c'est ngaka te tout ça va marier tu vois pour toi les anda kumoko peut-être bo taper bola la bola muka bosala nyoso ba marier ba salaka donc ça veut dire boza de eloko moko yonga na kini ba so moi sina mobali ba sali 6 mois ça veut dire bokomi moi sina mobali ndaku moko tu vois c'est ça si ko tangu bokomi ndaku moko boyokani ke po beba na te. Oh moi si aye na mbongo na ye mobile aye na mbongo na ye bosala ni botango banki moko donc tingana na LCL mobile aye net mbongo na nga mobile pas zui ribi kaka yanga apesi ngo na musala mbongo komo lekana to zui des cartes yo zui moko nga na zui moko on comprend yo gérer nga na gérer to yeba mbongo na biso ndenge ebima to yeba makamu so sela yebisanga nana ozana posa baboya na po aboka muninga mususu akeluka mbali musoto mwasi mususu. Si quoi incompréhension que bandaka mambo compréhension bandaka makambo mbongo so boye baté gen makam compréhension bandaka incompréhension bandaka pona mbongo yango na loba soki bo sangisi incompréhension ezalate po boye lo moko po oyebi ke otala ngona téléphone so mbala kosa ebo moi o benge chérie na mono dépenser boye boye na sala ki be pona voilà tu vois kabola kutu batute o moya lo bakabona pona ni batu bakabona pona yo ana oyo bombi nginga pe na ana oya ngana bombi sikona na olinga wa asala dépense ya yo bombi asala dépense o moya lo batu bakabonelaka yango wana tozongi siko kota basi pona baki eza deux personnes baza fautif ozongi kota basi côté au blanche au côté là blanche on ba wa on ba makamuna ye a côté la tolo ba réalité makamuna ye sala blanche ko tabo yande basi ya bi ye a côté ne ba ngana zo na minute oyo po na sala vidéo liboso na lobela basi mingi
donc nalobeli pe mibali nayebisa bino ke nga za analyste moko te ke na vandika bona lobela basi oto na lobela mibali bobetela maboko te to lobela makambo ezo sala mana mboka oto mona yango na ndeto lobela c'est ça nana ni pour basi ni pour mibali na naître voilà to zongi sko kota basi za ndeni mwasi mobali na kati ndako osolona na eteke bosangisa mbongo eza mutu na mutu ana ndenge na ye na système na ye donc nde bozana bozaka lokwa ba locataire nde nao bandela koloba wala lokwa ba locataire moko azofutela esika moninga sikoyo mwasi tango mobala futi ndako yo mto bando osali mwa ba dépense na yo ndenge osala ana ofuti bo zongisi bo futi bo respect exacte pona mobali pona nini bo welela ka mbango mobala bala nga mobala ngata bali yo na kata ndako waka ba associé ba associé respect exacte na sens nini mobala milambela ka fufu ye moko mibali asala ka ndenge na ne moko yo yebi osala ko mona yo mimona yo danger po sala ka mobala eza poto ya poto mboka basi na obandela ko yebisa bino ke poto ya mboka basi te ya poto ya mboka mutu nyonso o comprendre poto ya mboka mutu nyonso ezate ke so baba tio na ndako bovandi na mobali e komi ke mobala ye alambi ba fufu na ye moko asali makambo na ye moko yo mwasi ovandika bopo osala ki munene te yango mo temps mobala ke zo mwasi na ye mususu kuna yo bimi muta makasi nga mwasi raison moi je te donne pas raison par rapport à ça nga mwasi libala j'en ai rien à foutre avec ça nga mwasi libala nga boye tant ozo kipe mwasi no andako te yo moko na kati na ndako ndo zana olambela ka botri osala botri écoute oza to solo la ya mena na la mena na botri je sais fois si je suis fatiguée. Écoute d'abord, écoute d'abord, non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire que mobile soit caillé fala mais tu dis bien que si tu es fatigué. Mais ce qu'on a fatigué, c'est un rôle là yo. Et ça rôle non moi si. Ba maman ya mboka ana bakenda ko lamba bakenda ko buka ba matiti bakenda mobile ba buki ba matiti ba sali ba bilanga ba sali nyoso. Tanga ya papa zu kiti na ya kikichikwa la wana avani na mopanzi. Pa ale mama ye wana ke mcha bakoni. Fatigue, écoute d'abord. Fatigue, maman, écoute, papi. Yoka, fatigue, papa, maman, yamboka. Oh, biso to kosa, et le papa mbaloba langele ki so ni na pas so là j'en ai rien à foutre avec ça. Tu vois? Et langaza makasi pona kosala. Ah, et ça makasi qui bilamba na pasi. Voilà, maman na makemba ka forme tango ya. Alors kuna kutu euro ezate, dollar ezate na mboka. Tala, tulanda woni mbongo etikala. Biloko no somo kile etikala nango. Tole kana biso to ba passager ko linga mbongo te ko leka yo moko ko linga mbongo te ko leka mobali, c'est pas bien. Nalobi hein. Là tout sous question monsieur pardon parce que on a mon big. Abonnez-vous massivement sur Melina Swamba TV na YouTube. Vous s'abonnez na si ça va souffler na ngaka na loba na bino botala mais bo que s'abonner ti. N'importe. Melina elle a dit quoi là aujourd'hui? Ah ben oui hein, je suis pas bien là. Bon, ben oui. Maintenant pour nos blanches pour vendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Te vienga kuna na likambo vanda ti. Naka na likambo. Vie. Question. Non, question pour Evanda. Déjà on a le bano tout à l'heure na lo baiki nga. Na lo bonga na muna. Na beta bisote na yoki pam na lo banga. On a mona. Nga pona nga tuka na changer ba propos na ngati pona grande sœur na nga Melina. Nga ba propos na nga on expérience nga na sala. To lo bite ke mi bal baza bien à tout. Mais au moins ndeti biso tozaki ba jeune à l'époque. Bo tambala so 8-9 mona mtakuta na shiri na ye musu musale mukande baby par rapport yo yebi ka vina ngoje tamso kende be col bien te tamso o memeki vie bien te so ko comme na 18 ans vie comme abindo bloqué pour so ba kangyo na monde regi sasa pour ba protéger ko tonzaki mineur de so ba pression mukanda na ki majorité te vio perdre. Quand les mêmes jours faut dire bêtises parce que na kimina na kibomi ozaki mina ko sali trop de bêtises d'abord mon bando zéro d'abord bien hier quoi ça trop de bêtises quoi comme majeur donc moi les règles qui ça soki tous na ba camarade tambola ngo ya kabonge belé mais ce que mo ota que pauvre garçon batou a suivi mo bo assez sacrifié ni ya na yo ni maman na oni ndeko na yo tam suku na maman no na poto me mobala na zo kata pongi 5 fois que ça là
pendant 4 mois oui pas quand c'est le mbongo on comme stable voilà bon et c'est ça mais déjà maïs sopani incompréhension ni bon voilà c'est que pona makambango ici la pona lui t'es vieux pour makambo ici là mais il faut voir basi baza bien basi il faut voir mobile baza bien oye bandeni yokuta mnanzero non muta maman déjà oye benetinga blanche ah nanzero kuta na muta t'es vieux so vivre au moins netinga blanche tu ko vivre 3 jours na yebi ovie ngata copine ngaza bana copine na bane lelo yo nombole aussi combien des années bientôt tu as 18 ans et oui félicitations bientôt 18 ans donc c'est qu'il n'y a pas trouvé muta madame trouver muta malamu et a trouvé muta malamu eza ndeti nga vie ajona kutana kopena nga la mutu ta bana yo tabiso na ndako tando zo mona nga veto beti sko 18 beta sko moi 18 ans kasika kutana na muta malamu batu kutu bando ya na ndako mutapesa ta chance azati mutu to so atalinga abikaka oyo ozwa na yo mais oyo oke bande ko bebisa mokili nga conseil na opesa batu tolingana tobotaka bana tosala relaxa da to koma elo mort mabeza la mutata parfaite azate ni mobile ni mwasi mais toi baka faut que ta non ndeti nga blanche loko ezaka trop na vie na nga eloko mutaselinga o comprendre po batu baloba ke moi ça za mabe mobile za mabe mais nga na vie na tona ba ke vie na nga de komi boye eza mutu wana vie to ko tambula 20 10 to sa ba deli mais nga na tête na nga na ba ke vie na nga ndeza bojo wana na kona mutu so conseil yo pesa batu bona le biso conseil nga na pesa ka batu basi na mibali bolingana na vrai yo nga na te sa vie na nga pa de vie na nga papi gain to lobe la vie to lobe maman ma vie o mona ke na pe sérieux parce que on parle de vie to lobe maman ma vie papi gain to lobe la vie donc to be taper maman ma vie donc moni oui conseil nga na ko pesa bango basi na mibali muto alingi na vrai faut ninga non sala bien oyeba ke muto no sa ke moi si umbali na ponite ke muto nga nazo se sacrifier pour na ye est-ce qu'il a vraiment pour nanga lobby ozananga pour ça ba sacrifice vieyo mwana docteur nga na docteur mais on dit binga na stabilité dans ville bosono au comprendre na ke donc pour momi na nga sala bien pour parler pour biso to so maman to so avantage et bivier du atikali bongo make kayo bendi ba mambutu c'est ba momi tout bazaka surtout ba bleda il vient d'arriver faut okeba vie ba ya bien calcul donc au moment là beto makala la base toi mbali je sais pas je supporte na supporte mingi ba mibali oyo lo bien ba bleda il vient d'arriver mingi ba si vie ba trop ba intérêt voilà toujours il là Medina conseil au pesa batu siko pona makambo yo parce que bon du problème to nango et comme le voit au quotidien na biso ko lamuka na yango ko la nango on ba carbone ça dit qu'on on est monde normal mon ben on est ça te dit que déception ça dit ko carbone les années déception mo bo mutu butaki tam so ko lia teni alors pour makambo de ceci là il faut ni Naoki Blanche à l'obia il faut d'abord il faut savoir connaître la personne faut ça les forêts bah non moto vous en avez tout alors motongo yeba epending pona yo masalanga Julie Bolia motema dudu molema doukouré na bosente et Ange Bolia bienvenue en France et Abdul Mazama Bokulaka together et na bosente Teddy Mola bakota suka coach Maram Kinoa Yangwana, Christian Kinoa, Jean Kinoa, Tambwe Kinoa, toute la famille Kinoa, Bambote Nabino Yangwana. Donc on est là, on est ensemble. Voilà. Et Nabo Sanité, Maria, Marino, Bakota Suka Balobi, Mufusama, via Petit Nae, na Leli. Marianne Kinoa, la fille à papa. Petite terre propre. Bon, Kinoa, bisous chérie. Olobi na conseil ni na kopesa. Conseil ni na kopesa entre basi na mibali, c'est ça? Na makambo ezokoya. Pour makambo ya lisute, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour makambo ya lisute, babi nzete so c'était ngama moye bonga. Exact. Et c'est comme makasi. Na basi na mibali si balenda.
bakoma de makasi yebisanga conseil ngana okepesa bango babandela ke travailler mabe kota na yebisio yebisanga siko na ministre na lobala bango ni ote bo bandela de alors na tinda ba bandela boli il faut oyeba mu te vie même abala lokuta zena na ebiso koyeba mutu na mbogo zena na ebiso zana koyeba mutu na frigo na mbogo na mbogo te oyeba mutu tata ndoki oyebe yebisa te yo comprendre maka gena lobite gena lobini il faut koyeba mutu peut-être pour non koyeba ene china nini pour lelo yaka lelo buka lelo lamba lelo te pour mettre basa zena na ebiso Blanche sois calme ba tuninga so na yebisa bango nini po akoyeba mutu ndenge nini okoyeba mutu na nini po na système ekomaka lelo lamba lelo lia lelo oyo komi na makamba guna oyo ko loko oyeba mutu na guna basi bakomo luka bagu yo ko loba kena oyeba mutu na basi na mibali bokomo luka bagu basi na mibali bagu malembe mwasi aguna nga mobali aguna nga po na monaka na mutu abatu na vanda basi na vanda mibali baleki na baguna nga po mobali pona agune na trave na Facebook pona oguna nga mais mibali mwasi akoma ve aba mobali tali mobali na Facebook oguna nga te mobali mutu fa lobo ko bali vina nga pa bigeno tali kino bigete ogunanga gen ngala sana bana mibali ba loba nga makamba basi bakoma ko pona osana ba père zelana ngana ocha ba mibali ngana ko otela mutu te na netre na ministre na netre la ministre na ko tena ni mwasi ni mobali na loba réalité makambo na bino ba papa Belina soba momonda ko na bino likolo moi te to sala poto zera na si sa question nga na micho yo na basi na mibali po comment que mutagu moi ngana oyebiso ba mibali bele merde s'appelle nos aguna nga te moi mobali fa pona wa eza créative na tinza basalaki moi sindo ko pona te c'est ça Melina qui est une question avec tout le respect c'est ça non loba po okatanga maloba na omwana ndenga loba te obungisanga maloba potango loba nga na loba te sois calme na biboyi mwasi ana guna ye mobali ana gune na mboko boyebi na basi na mibali boyeba ke Melina loba makamba solo to koma makamba bagu poso elinga mutu mo ba fasi bo mystique wala ba te oguna oti ya bongo mibali peso amodika omomi aguna ngate basi to koma na bagu mibali pe ba koma na bagu ya bongo na ala ko kosate sikoyo ebisanga ke bayeba na bizaleli ngo yeba na ntango omona ka mwasi amoni guna ye na basi ba koma ko mininga mibali bango moko oguna nga ye yebisanga mwasi tanga luli mobali abi oguna nga aolinga bayeba na bizaleli comment système abongo lelo lamba lelo makamba bagu oyo potango lobi guna yo ka lelo pe bubuki lelo bolambi lelo bo arrêter vous comprenez buka lelo lamba lelo makamba bagu comment makamba bagu siko conseil ngana ko pesa yo zo lukanga na pesa conseil na nzeto ese tengama otonganga zo yeko la kokona teme yo petam so pe ko sunga pe bande ko pona ko sunga en tout cas ezalo kana ozong sa bolingo na bango sima ke bo bandela na bolingo pona dès le début nde ba yokanaka boyokana ke to kosala ndenge nini to sangisa mbongo po conseil ngana opesa ka ko sangisa mbongo ndele kinyonso po so bo sangisa mwasi o beba na mobali note mobali po beba na mwasi te po mobali ana carte ne mo sana carte mbo même banque mais tant mutu na mutu ana banque na téléphone so longola ta 5 euros no tant no beta po banque to consultant o nyonso so longoli tant no beta ka téléphone no mona ka chérie na mona longoli 5 euros oui ana longola na sombelo mo boy po yebana mobali pe côté ke moi si peso ke chérie na mona longoli mo 10 euros ana longola mo 10 euros moni tant bo stambola bongo en tout cas no yebisa no mobali ekufa sute na mboko mais so ezaka mobali obomba ya ye moi si obomba ye na makelemba po mbali pe akota makelemba mbali pa obomba ye na makelemba yangwana omoni moyo mobala sombela ta mwasi elamba ezate mobala sombela ta mwasi parfait ezate mobala sombela ta mwasi kabelo ezate pona nini baja obomba jali pate yo boza carte pona mbali te pona ngako vient nga bolinga na on l'arte conception à la salle linga mutu pour les vrais vie bolinga mbongo te nga mbongo te ponga omoninga jonanga robeta 3 ans sans musala yo zo comprendre omoni yo comprendre na ngati o comprendre ngati love ya mbongo te mais pas ça boza na baba omoni ndanga ezao china oloba
na basi na mibali bayebi ke Melina swamba makamba oloba na obeta pembe omonde na oloba boy na obeta pembe ya kutu dikamba okosa te o po TV ngaloba na oloba makambo o ngana moni o ngana omona o na o vivre na mboko banana ya o mota ngana ya na mboko na ndo condamner basi na niveau mabe moi me baso ba miter mabe oh mais basi ngombo boya kama bala et tout pourquoi ngai nzamba oyo kanga tana yakana mboko na condamna basi na niveau mabe tana yo vanda na yo vivre oh mais ça ka basi te esa basi na mibali comprendre ça ba aventure wana donc aventure wana esa basi na mibali esa ka mwasité esa ka mobilité vous comprenez et to vivre na poto ko sarana te donc ya wana na biki esa conseil ngana pesa esa ko nzete se baby moye bonga exact ça dit poto ngo tellement c'était donc tellement pour de ce quota donc moi écoute longola tout pour témoin longola zati na sens ni mobile ne cha bomba mbongo na moi c'est pas bomba mbongo na est-ce que na ko conseiller bango suke boko sangisa mbongo ba olingo en matière d'amour en matière yango wana na matière ya bolingo mama bolingo eleki mbongo ti oloba na ke Melina ka mbongo je regrette pour ce hôtel be mission ngo nyonso ngana loba te ke o pesa boninga mbongo bozong sa ninga mbongo non te no bi yo zo basé mingi côté wana na zo basé mingi côté la po mbongo mutebo mama bala voilà na pesi pe raison quelque part parce que comprendre to ga mbonga bana basi mibali bawela mbonga bana basi pe bawela mbonga bana nini ebo mamboka mbongo te bon yebisanga sikona loba makama mbongo ngana lobi te ke o mwasi pesa mobali mbali pesa mote na oloba ke so boza bo moko so boze loko moko bosangisi mbongo bobeba na te parce que mibali bawela mbonga bana bana basi pe bawela mbonga bana oh mbonga bana ya mbonga malunga ya na la danger te bana omona bana dépense ko sakana te so balabika za posa basket wana siko yebisanga so ka yebisho na posa basket na posa eloko boye eleki na 180 €. Yebisanga siko mbongo bana ngo azora combien so na yebisho ke to ke kokota suka na zongi susu ba mama na zongi suma lobo ba mama dépensera trop ko leka mibali. On comprend mbongo bana mibali ba welelaka e ala ngo danger te po ba mama ba de moi si so za likimbate to chaka likimbate moi si so za likimbate a dépensera trop. Azanali que moi azanali que mata dépense à 4 parce que moi na a déranger papa te jamais bana batikala ko déranger papa Blanche ibalo balanda mbongo bana oyisa bamoni yo tika la question là ibalo balanda mbongo bana oyisa bamoni la même question na tourna pe Melina bon ibalo balanda mbongo bana vie au moins les kamnyoso dès le début tant bobana mama vina bino ngana biso vie kila umena jonanga watu to dingana mo ngana époque wana libala mo ezate en 2004 vie mama ebso ata libala mo ezate donc à l'époque wana ba nyoto zana mo ba couple et kabwana ata mo so mo ata moko ezati donc nga conseil na ko pesa ba mabala ma rère ezala kabiso pe to sala berère écoutez na mobile avant l'âge tout ça mais faut que y ait bakaka qui to longolande d'intérêt ah vieux papi to cha bolingo vrai o moni vieux to cheka bolingo vrai makambuya Melina so ba ko 5 ba momo eza na ngoria o ko dinga na mobile mo bo vieux papi ana mbongo apesa ba carte de mapia ko tan love te o ko bon vieux o comme ko moni carte mbala na pia ya la ando lukaso mobile mo bo yo benda la po pia kai apia ko tan on se comprend bien comme non loba ya maintenant loba mabete mais là c'est vraiment solution à base à vite les solo dialogue te mais maintenant lobby hein maintenant lobby et logo zo bouma mabala délai a na poto parce que mabala on a poto on est comme mabala pe ça va bien na ngayo na zo baba mbongo ngo leti yango ya Melina ya na nga utoloba yo baba mbongo ngo fitinité ezata mbongo mo malongati na rejoindre ya nanga yo na bike bolingo ya solo eza no faut chama baba mbongo ya boyi à part voilà te mais ce que c'est difficile parce qu'il y a un poto Nyo se fout à ma gamme. Viens, non, tant dans le baquet marambo. Viens, tant dans le baquet, viens nga mon amomi. On comprend les viens. Nyo ça la gambo ne mon a raté. Te viens ngaku na za mo sa bongo te viens ngaku te kambo sa na ni zati. Moni nga ona sala constant, mi makamo nga na mona. Nyo so relaxa papa. Tenga udana yo na so se viens ngaku momi bijona ngo za 200 pierre nga mona soutenir yo. Yo na so ke lo ngona mo bolax. Longo la vie. Bon, sikoyo. Mibali oyo batala mbonga bana yo yebisa bana. Mibali mabe, yango pe aboye mabale belé, yango pe donto ko ma papi gen. Nga pe na ba copine nga mususu. Mibena mo baza ba sapé. Sona mna kuna tanga koma mokile gangi. Maliaka na guta bana.
yaza na dem so kutana asa nini Vietnam tout en a 2800 donc quelqu'un comme 4000 pour ça perd voilà na côté li papa moi mokie on a été sauvé c'est na côté li bango parce que nga na va moment nga na beti ya makambo na moni et ça ce que traumatisant na mona penza basinga nga na mona basi ba trop ba méchant par rapport à mibali vous comprenez mais on a mibali na mona si on a il faut ko yeba mibamo au moins mobali Vieux, on va te mettre là au moral, le bien, c'est base de quoi? C'est ça je vous t'ai expliqué bien là. Oui, quand tu me parles de ça, on a embêté Melina, ça ndene. Au moins on a 3000. Mais moi ça somi ba gouta bana. 3000 là c'est la quoi mon a ensemble de 7 4800. Donc 3000 là ko longa gouta ta dire. Il y a beaucoup de morceaux qui faut ça goûter. A ke kata na ba zule bana les 6. Ali na yebi maman on loba na mona. Mais à ça 3000 là, c'est comme 3800 pour pièce ni wana. Oui, pièce ni wana les 3800. Donc fait coca. Au moins comme ça bon ma bala na mboko. Si vous prenez une balle ndingo web ça bon. Te mi bala ndingo web ça bon ba ma bé parce que mon bal faut ça responsable. Tant que sombe lamba faut regarder dans ndako nao. Faut ta ndako parce que courant ba fouti. Faut déjà yo katib na moi si courant ba fouti ndako ba foot ba course à bana. Et puis vient na yo katib mon bal on fouté nonga courant. O selinga ba course à bana. O sombe biloko olia. Ato que sombe lamba no bi que on ça rien à fou, je m'en fous. O comme il vient. Pour no mona que côté na ngape na za satisfaite. Mais côté là ce qu'on bon bana. Si on a ba mi bale belé ba boy ma bala na bon on no vie. Oui. Ya za na mbongo. Alinga gérer mbongo na ye. Donc charge toi azon boulele msu na pon mbongo bana. Mais mbongo bana ne comme ata 200 balles TV. Ozo koma et l'autre bomi penza ma bale belé. Et ça mo ba mbongo wana. C'est comme moi s'il faut ça na vérité. Voilà. O solo na mobile no papa. Il aime ça au Katambo à Banango. Mbano de basa bo on doit foutre bon pour après yebani. C'est ça. Il va le batala en bon à Bana. Poto 6 na biso poto qui na liso musu vite fait. Il va le batala en bon à Bana c'est bon. Il va le batala en bon à Bana. O balande la rabena il est kaki. Il est kaki hein, mon il est kaki. Anita Maswa ya ngwana Françoise Maswa ya ngwana Pasi Makwela ya ngwana. Bondi ya ngwana. Na bosanité au deti matondo na crée. Masalanga zena la guerrière. J'ai dit tous ensemble together. Les Tsanzongo ma copine. Bon, wana. Otuninga ni s'il vous plaît. Au bosse on a tunio. Na ebisi. Ni balo batala mbonga bana. Bana. Ni balo batala mbonga bana. Conseil na opesa. Conseil na opesa bino bambonga na bambonga mekie. Ba dépense au bana basi basalela ka bana eleka kutu na mbongo bafuta bana. Ouais, pour maman zaleka motema ki mama. Donc à Monica que en fait, ouais. Ata trop ezali, il faut qu'on a ça. Vous comprenez? Bana on peut batimbela ke ba père ba misala bango loroté. Moi na nyoso amboko ba kenaka pa mama. Mama, eloko we mama, aidika papa pesa te. Vous comprenez? Ba petit batimbela ji. So na olo bana olo bateke po yo lobi ke melina ka mbongo ka mobile mbongo. Non. Na si so tel be mission ngo mona ke na lobi ke na bike mbongo ezelo côté mbongo bokufa botika ngo mais base bolingo ezalaka liboso après mbongo yangwana na oloba pona base ya séparation yangwana otanga komba mbongo penza so mobile wa mutama maman basala ndeni pona mbongo bana kasi pona mibale mbongo za combien nanu mais ça c'est pour les enfants déjà ça on va bien bana ça pour la bana papa te les goûter par papa les premiers tu les 7 écoute ba maman boyoka boye bisangana bo komana na commentaire s'il vous plaît est-ce que ndemo vanda na banda kwa na papa penza ke azui bana ki asomeli bon bilamba so sur 100% ba roza ata 10. Vous comprenez? Ok, papa sommet bana bilamba, papa sommet bana basket, et sur 100% bah cause à ta 10, bah ça la ngoté. Tout la vérité, bah ça la ngoté. Vous comprenez? Donc les awana, bah maman bah dépensera trop. Vous comprenez? Bah papa bon mais quand changer mon pied, bah maman ebo na bona oh kabona bah kota souka bana bah obé bah c'est pas bien. Ok, voilà. Donc je crois que vous avez qui première émission tout ça là, tu regardes tous en moi, vie à bande qu'on a biso à Bassi, allez bien.
omona ke batu ebele baza kokabwana awa na poto surtout base eza makambo mbongo parce que awa nyonso bafutaka nyonso basala boye sikoyo eloko makasi bato babosana oyo ndeko na biso Blanche alobi donc so otali bien débat oyo Blanche azana raison Melina azana raison Blanche azo basé sur l'amour Melina alobi makambo mbongo parce que amour wana ezotambola pe kaka na mbongo po maya komela bafutaka ngo awa na poto awa maya komela c'est-à-dire même au bled il faut foutre à régir des eaux tout eza mbongo c'est ça alors tozosala émission nana kolinga ye apesi na amour mais ye koto abombi mbongo na ye koto ozo dépenser yango no ebebisa bato on comprend voilà donc c'est l'émission oyo juste pour notre aider bandeko na biso donc voilà totia ba commentaire to fond ba commentaire na biso pour na tous ba commentaire moi manamu voilà perception moi likantina parce que o matao kita mabala monsieur kofi pour na makamba mbongo dana oui ebele o matao kita eloko nyezo sala ki mabala zo vanda te na poto alors nga pona to silisa pona bino mi balé poto silisa nga la moni pona nga na silisa te omoni est-ce que dialogue pesa na mabala est-ce que moi c'est un bel baso apé tant ko sola elo na luka yangwana Pasteur Godé Kongi Nkolo Ndeke toujours IFM et na bosante Pasteur Lunda maison de faveur oloko na lukaka yango wana na lukande dialogue ezala moninga na linga siko bolingo ezala kwa bolingo tozana ngo na Afrique kala vous comprenez au moins penda ke Joanne eloko te moi si pas ana susu au moins a soutenir pe John na ye vous comprenez vous comprenez a soutenir pe John na ye na sens ni ke siko ngana linga love wana ezala mais siko awa atozi mobali bongo linge umona kake ojo nanga ataza nango ataza ngote mama nanga ataza nango teto salaka bien mais abendelo bakota suka memoka boui vous comprenez sikunga linga penza bolingo ezaki na Afrique et comment mais tikala koma tepo mundela ça changer batu bazwa bongo bachali boso bachali love na sima à travers cette émission peut-être batu vont changer bon changer pardon bon changer bon son ça no bolingo to zanga nango liboso na Afrique wana pardon s'il vous plaît na obondela bino bolingo raté siko yo papa oboya ni na mwaso okay kuno bochi o na oyo bochi o kuna po bochi o kuna po bochi comme na bana 5 ba mama 5 yo mama oboya ni na mobali oboya na oyo yo po comme na bana 5 papa 5 ba mama 5 boye bisanga éducation ni bo pesa bana wana po mwana na papa na mwana kombo na boyo ka soniti omoni makambo bo sala na mboko ya wana oto sala na ote ko sala émission mo boye na Teddy Mola. Joyeux anniversaire Teddy Mola. Coach. Teddy Mola. Joyeux anniversaire ya moi na mbota mbelamu quoi. Et moi boire nga Blanche qui na petit na 4. Vous comprenez? Na bosalite Baudry de Campo et moi la gimbantie que motema Blanche Kino. Voilà. Moi les ana. Moi les ana. motema Blanche. Avec les cadeaux. Les cadeaux la TV. Comment la Baudry Baudry de Campo. Baudry de Campo. Ouais. Timothée Mangwata petit sœur nae na lobi boy. Siko na koma yiwa pisikana na yoke ngolengi pona nina loba. Te dialogue stoleka ki angaye na komi wapi bibwaka bwako yo. Bibwaka bwako bolimbisa. Tony na bonzi eloko na olela. Nadine kafu ya yo ngwana. Na komi wapi nengina lubelo kwa bien conseil nengina pesa bien. En tout cas, s'il vous plaît quand même na bossa eloko na ngana loba bon, c'est pas grave, mais conseil na opesa. Mbongo eleka pardon tozongi la bolingwana moi si soko boti bana 5 ba papa 5 oboti mobali oboti bana 5 ba maman 5 yebisanga bana na mwana ana kombo ya famille ana nom de famille mwana eza soni omwe makambo to sala mbongo eleka mbongo etikala mais bo bebisa no donc famille eza bien te po bana obota ki zoba tu vois donc maître Chura Mboma ya ngwana champion o champion apesa bino makasi akobo comme maman de 5 ka bolo ba pe ba maman de 5 avec des papas de 5 bolo ba bongo boyo ka no soni yo mwasi moko boti na mbali 7 8 ata bino moko boye bisanga siko éducation ni opesa bana wana uboti pe basi uboti pe mibali tangu bana basi ba mona ke mama biso boti na mibali 5 6 kasi bona pa Olanda mama boti na mibali 5 6 bongo yesa ni ponga bana landa bongo bino mibali pe uboti na ba mama 5
tant bana na mbali pe basokola ala ndaka non papa na biso pa kendaka boy o papa biso mo kuta za na basi 5 abota na basi 5 éducation bana ebeba bo wela ka ko bota mais bo so ba ko éduquer bana te pona nini bino mo vie bo tambola mabe s'il vous plaît bo mekana ko changer voilà to comme la souka pour la lelo je crois que prochaine émission monsieur de sala thème na we ozala on a nini ba mama so ba kabwani na ba papa ba mo ba kangaka bana wana dévoiler voilà donc la souka Blanche fait ça quelques personnes mboté 2 3 4 personnes mboté maintenant pour essayer mboté to 6 na biso bambote na ngai je te salue les Tsanzongo ma copine là pesi mboté pas ya sœur na nga Claudine Kino la daronne quoi ça Christian Kinoa, Marino Kinoa, toute la famille Kinoa, Mambote na bino, Jean Kinoa, oui, wa mutno ma casse. Il y a Jean Kinoa, Mambote no angwana Melina Swamba, Teddy Mola. Donc équipe na biso mama vient nga mo be Teddy Mola e bana ngaba ya bozu ataka vient nga ngaba ma solo to solat bolobaki bien mais bolobaki bien te vient nga papi gen mwana ngaba nga mo be petit ne mo na bo sentir ngaba des fois abelo ko ya te ne ngaba grande Migeli Blanche Kino la fille fraîcheur ngani ngaba grande Migeli mais Lina Swamba mwana lunda tonga d'ailleurs double pour ça alonda tanga mudara na restaurant so mabilo on a ba diama ba mort divagation oh moi pas no ye yala liga Nadine kafu Tony na bonji Nadine kafu boke belé kama na makasi mutambongo Nadine kafu vient nga ba bigeni pa boaki donc femme on a payé kafu na maman range 2022 so là on va bigeni to lobe la vie na bosanité DJ Bitolo autrement dit Tito Kasese kwa États-Unis ayo ngwana together na bosanité venangai tout ça mosusu autrement dit l'autre waouh sans kobanga na kata États-Unis yayo yango wana na boss Judith na Luanda na wana mutam d'abord kadi na boka yanga koboka tu a gagné do singa na 18 na zero na moto Abdon Kasema na bosanité venanga Abdon Kasema kuna na mboko nini Abdon Kasema yayo ka yangwana poyeba na bosanité Liban Mokonzi yayo yangwana na bosanité mon fils Cédric Maximum yayo yangwana donc ba o ba yo kité na mbalasima et ça la bien quoi voilà donc tu profiter les versions Melina la service au biloko ba produit voilà moko ouais non là que ça moko il y a pas de souci ouais sur produit voilà le service fait bah utilité d'ango ouais bien sûr ok bon eza awa basi oyo soki oboti ndeto kwanza na mabumwana bandute bimaka eza pona yango kisi ya vergeture ya banduta quoi yango luka Melina Swamba donc oyo ba produit oyo moko sala ouais eza naturel hein eza naturel eza bio eza ya mundele te quoi donc ça la bien o pona banduta quoi vergeture yango wana et bato oyo bilongi bebi bango mwa muke na ba cancer lokwa Denis Lesifier kolongo lesikote neti Denis Lesifier fo luka Melina Swamba o mono ko zonga ki sasa elongi te pesa muta TVT siko na biboyo oyo produit oyo soki cancer ebeti o makasi o sala ngo ozwango kir pena lokwa muto azala maladie ya makasi azula kir nde muto azala maladie ya vinde ngazula ngo kir bato musu ba osomba ngo bazoye ba utilité nango te ba mona ka sombi moko mi balemi sato za posa cancer o ekota makasi esila na 3 bloco non et alors quoi faut ça ngo kir pour poso ebe ba biso ti na 3e degré kir ngo sala ndeni kiro sana onka o sala o so esili o sombo esili yo mo bano mona ka ba nini o changer parce que cancer o ebeba ekota makasi après combien de temps non ngana lo batante poso koti o cancer makasi et là ça dépend ya pona yo OK ndenge côté là mais mutu o auto beta tache ya noir kalaté o sa ila ka eloko moko o cancer te mais o esali o ba mbuma te o sa ila ka eloko moko elongolo noir wana so pakola mafuta be sali o noir awa
oh pakolon ka moko mais ce qu'on appelle un cancer en tout cas on dit mi pesane ti bato ba sala traitement de vie mais ils ont invité te ya longo la cancer maternité ma indi ça pété. OK, c'est bon. Voilà. Alors le cas tache noire. Là ça ça le ba maman baza posa moi tolo. Ba maman ba na posa moi. Ba maman ba na posa moi sima. Ponga linga nga sima te pona amuta fashion mo na linga mo mbache kitanga ekwe ya nga sala nga moi bien. Mais ba maman ba na posa sima penze la ba minene melina so na solution. Ya osaka na kutute. Yango oyo melina swamba donc luka melina swamba so lingo ko mana taille bien. Nga linga ba fesi wana te pona linga nga fashion mais o alingi penda ke te bo batebele ba mitungisa misu balata ba ocha ba kole bele bo ke cha ba buchu non so lingi ngo soma mbala ouais po mobala zo mona na moyo zo mona na taille musu na butu donc ndenge sana na butu comme na taille mususu na tongo comme na taille mususu c'est pas bien yango melina somba ina solution. Bon, yom tozo luko kondisa libumu. Yango, ye pazakir. O melaka moko ote. Mais o sala ngo kir. So sala o ya ko mela pona libumu. Voilà, yango melna somba ye libino solution. Yango pona ko mela pona libumu. O bano melaka bouchon ya rouge o melaka bouchon moko na tongo. Ka poza makasi. Fo melaka moko bouchon moko. So esili o sombi ti o mona taille na o ndenge ko mela ndenge o chikela. C'est ça. Mais tant on mélange il faut ça la peine à régime pour ça le bien compagnon na yango quoi. Batu o babela ba minu kari dentelle o lelisara bate vimbi sara bilongi batu ba koma bilongo loka banzombo boya. Mais na solution yango yo eza suka na oyebisa bino. Ngamo ku te longe bande ko vimba ngabo. Donc o ku to na oyebisa bino soka o sale en 4 jours. Et s'il y a makamo et s'il pas cité si ça place na minute ce que si pendant 4 jours donc on peut s'en traitement à 4 jours pas sinon c'est ça la coquille longola sous minute na docteur pour ça longoli ba que longolo mini lolo ba longolo mini lobi ko otika la mahaou et lobi ba nani otika la mahaou za suna minute ba no liandeni donc solution melina elibina ngo na peut ça traitement za ka pona 4 jours pona minu kari dentelle za makasi ya osaka na te ko soko chango na minute ko zo kali na mona elonge bande ko vimba blanche ye mo na nuyeyo abana ole la minu solution ngo qui se me débit ole la minu soute nataka traitement 4 jours ça veut dire ça fort. Voilà. Mais il n'a pas une solution. Il y a un peu de mine, carré dentelle. Bilo anzoto comment bino mikie. Pour bilo anzoto peut si là par rapport à âge. Âge zo kende, bilo anzoto zo diminuer. So boye baraté. Mais il n'a pas une solution. So basi ba boya ba mi bale belé pour a commissété. A commissété et le resuka na nzela, il faut ko tatina kati pour sentir quoi. Boluka melna swamba oyo et comme ça biloko papa minene na milai ça dépend ya munene oyo lingi donc ye mo so masango otala si o monike na lingi munene o na lingi mulai o arrêter soko landisi o tuna ngulu donc so o monike comme munene zo continuer en tout cas koto ke tuna la ngulu melna o zalate yango suka na ebisi zo bakisa biloko ba papa munele ku na tikala o sala ngote naturel yango boluka melna swamba voilà. Solo. Merci. Na torocha numéro ya Neurapso Medina. Voilà. Bon benga parce que les produits moko les bio et puis les naturel. En tout cas merci na Blanche Quinoa. Merci na Medina Swamba parce que merci. Boteni sur rigueur c'est normal parce que makambo to sala oyo tout ça on peut te big ça tombe sur couple mo bazana problème oyo bazana ngolelo. Voilà. Donc pour aussi les sanga le bagay le moko. En tout cas, il faut dialogue. Dialogue, il faut na bolingo. Vous aurez temps à vous solo là. Vous avez na l'invité. Soit non temps pour na bosso na moisi na yo, soit temps bosso na mobile na yo. Pour tout ça na bon monsieur Zanébé. Frida Moke, motema Fabrice Eli. Yao yango wana. Mimi mo bébé kamana mimi mo bébé together. Dark la japonaise fiateni. Et comme bien. Voilà, merci beaucoup. La japonaise. Tu as là la mana va voiture à cher il y a 50 000 euros. Respectez les gars qui ont vécu. Tu as la japonaise. Bossanagi, Massanango roulé ce qu'on a m'excellé à 50 000 euros. Il faut s'abonner aussi pas y a Neurapso Medina Swamba parce que
nalobi nazoloba trop bofutanga te boke s'abonner na Melina Swamba TV na YouTube naoloba trop napesa bino baconseil trop mutu na mutu ozwa part na ye poka kokende ka ocheka cloche na obosabone esala yo nini s'il vous plaît bosabone na Melina Swamba TV na YouTube. Merci. Alors d'ici là portez-vous bien et restez connectés sur Tolo Bela Vie officiel. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup. Check. Inter, il a dit la fin Mbongo contre Mbongo. Tutuwe mwana ya sefa mama Uzalie wangai wa motema Tutuwe leki ya kadima Semeki ya idetae Yakos na poto masolo se ayo Dolido se kapela maloba se ayo Sami kapela masolo se ayo Joana Angola na emaloba se ayo Animenga e masolo se ayo mama Ara mwana ya sefa oh bote naturele mama Tutuwe mwana ya sefa mama Uzalie wangai wa motema Tutuwe leki ya kadima Semeki ya idetae Nakacha Paris masolo se ayo Utumindele ngobaka mwenga Mwana ya sefa bote naturele mama Tutuwe mwana ya sefa mama Uzalie wangai wa motema Tutuwe leki ya kadima Semeki ya idetae Augusto Seneta de Paris Tati Bofondo na Genève Romain Mukiadi Yuka Zina Kwaza Gonzemba Oka Mathieu Koudimana na Zurich Victor Dalla André Soumboué